Bonjour Nabalandinios, sa vérité universelle, très à l'aise de vous retrouver partout, vous êtes très à l'aise de vous retrouver. Hein? Encore une fois, l'émission, les news de Joyce, les news de Joyce, ça sera toujours un capot, les news sur le terrain, les news de Joyce, ça sera un tas qu'on mélange. Il y a les news de Joyce, la vérité universelle. Donc, la vérité, à l'écouter les karatés. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman, bonjour à ta Osé Mine Énergie, hein? Babi caméraman, nanga ma casse soldat, Babi, vraiment, Joyce, ça sera même moral, je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à mon boss, maître John Moté, ma maman Micheline, hein, la reine mère, la queen mad, maman Micheline. Je dis bonjour, bonjour. La binounou se bateau bolingara Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la poste, n'a toujours qu'à wana pour nous saler la binounou sala. Quand on a sarabino, ah, on a les news de Joyce, les leza yakobe, baza yakobe, parce que. Bon mais ça na bino moni na bande musu melelo vraiment bon mona et vraiment na bande musu oze mini fongole langa déjà caméra fongola nga déjà caméra hein ba mona invité na nga vraiment le na yambi Emina do mena phase musu bon mais ça na o ache maquillage o ache bwe te Emina do woni na longola nano kasine mbote na ba diaspora nyoso mbote na ba kinwa nyoso ba congolais na biso ya Brazzaville na ya Kisasa o ba ali partout na monde entier. Bazota la maman ya Minado ya ribinza autrement dit coffre électrique rando ya bazaru maman odi fina bango nyoso ngayo na bisaki bango mikolo bango benga mama Denise mbala moko na pesi patron na biso ya di na Suisse oyabiye oyabiye te yebi moto na lingi na bwa katigoyo motema ya mama Micheline nan oyabiye te na lingi na bwa ka patron na biso Maître John na pesi yo ba pick up bambote ya solo kuna na Suisse na jury motema ya mama Micheline na sekaka na français akabaka na anglais atambolaka na portugais ayebisinga Eminado kana mingi te code na yo ezoya bambote na bino nzamba sunga biso po malade oyo kende komo na nga yanga wa Maman Denise, babi mikolo ko maman Denise mais Minado ça fait longtemps ozo kanaté na terrain ozo monanate ba fan no bazo lela mi babenga babi Minado akenda biso kase lelo Minado roya ningo ya kamelelo et que ba vrai joy. Non ba mingi te vraiment ba tunyo so ba Minado oza soute donc mo ba tout kaka to betaki na mboka ya Gabon na mboka ya Angola to ki pe na Brazzaville na mboka ya président Sassou par rapport à ba tourna na ba star mususu ya Kisasa ebele na ki sélectionner ba musu ba olega ba mbanga trop bo sala mno ba succès to boite na makamba benga yo te ça veut dire ngaza mwana moko boye ba vela di ba président Sai ba président Mbalio Somba mama Kikoso ba bokulaka nyonso ba vraiment sumu ba velo mbe ba moto be Minado kene mama Chako d'autant yo zo yana ba ndenge mobo kasser mu pepe na ebite foza na ba pui mo boye ça veut dire année oyo eza année ya bénédiction. Vous comprenez quand Nzambe ba climat mambo ça na mokili vous comprenez que Nzambe nda vrai artiste yenda star ou le gaba star nyos. Donc faut to comprendre tout tika mabe to tika masumu to tika ba poison robomana entre nous ba artistes et ba xelo roté. Donc monique biso banda casser biso trop to bimi si ko Nzamba bi cette fois-ci bano ba pesa makambo donc je salue Tanti Linda Losako, je salue Nada, je salue Bouiboui, je salue Aïda, bango tout, bande opi ba pesi mamuna ndenge na bango lelo za fierté na ya mboka na biso. Lobi pe Minado yango ezoya déjà komi yoka nyoka nkawa to kangi motema odaeno kaka parce que mokili yango eza Nzambe. Apparemment Minado ya boete mais to comme toza surprise dans l'émission na biso eli biso ba vitesse nini eleka. Yonanan po bandi mbamo bandi attaquer puis ngape kotana na la makasi po na tangelo ba kombo a nini ezole kozaki boete to moni ba contre fongo ba ko mobenga po lelelele pe mingi ngale la ratena mwana Nzambe na ebite na olela nini ba Michel papa na media 20 ba yebi nga na olela ta na olela nini na lela vraiment nini abi superviseur ya munene ya Bogart Papilo le Congo oya pesi makambu chez na biso mona nini vérité universelle mo ke ba vérité zali yo za na pona ofinga ka ba vie pona loba mabe pona ba yaya po ba makamu na ba bino bona ba yaya bana mutu ana mutuka na ye Nzambe nda pesi yo ka pona kotonga na ebite ovanda ka potonga mo sa pembo zo présenter mission ki toko boye botalango
nayebi te nga naza wana mpona bolamu nga naza wana mpona kokase baoyo babe poli ya 200 ya pamba no finga batu c'est pas bien mais naza wana te kaka mpona so nde naosala mpe makambo nanga groupe nanga eza déjà 12 ans anniversaire ya groupe eza na les premiers mais donc nayebi ke bamama Micheline kuna na Suisse na maître na biso John mon papa que j'aime beaucoup bakosala moi basymbole pourquoi pas badora baza kuna na barisi mama donc nga mpe mama biso abotinga omona Micheline donc mama Micheline mosusu paza na Belgique donc on est ensemble dans la canana après mamutu te na ye pesaka makambo ndeko bavai na bapale baotala nga soki na ye na role mona brosa dafo baseka nga azaka nga bayebi ke minado atente na bango aza te nayebi te so na ye bacomprendre ke baza wana baotala ke minado ye et puis na mitso nga na otala matro koleka bino donc nega émission dede otalama nayebi te émission moko te eleka wana makambo surtout ya bacomédien. Ok, Minado Kandolo bara obi kozo tala mozo sa makambo na to kota na interprétation ba voix ba bayebi que yo mesana ko changer ba voix vraiment to c'est déjà to kota na ben émission déjà to banana Kofi to banana non ba nusu ba mona ka na imitateur ko imiter ka ba voix non Minado asaka imitateur ba voix te Minado ana caché na yo ba bana ngote na caché na nga boda na Congo ezate na boya ko laksa pour musa ko yiba boda bomona ka chaîne mo boda ya melaka ata ba 20 litres ya gene dota jara wana boda asekisa na obongote persona mapulu ba roya omona boda moko zoya dona yaki tout la lukulu tala li ba Congo na tala ki ba style na bango imitation na nga ba accessoire mais ba omona boda kala mingi te dona rolo ba trotter ba sentir nga na nga i role moko na bale faut betonga na tero chabi na ebité. Quand déjà c'est que ça va na banda place ba vandi c'est que ça peut papi au Congo hein babi mobala pembe superviseur moi là ta bien babi pe bébé pe ayaki hein to mona ki bébé babizo belo na mboka ba problème mboka mulunge nayo ki pasi mame Minado hawe bato nyonso kake Minado donc persona matua kese de mene ya bando okenda Victoria panzana ekufa enyatuka ese Victoria ya lisusu na yebite persona misiko na bandeko yoka sheria kalakaka ya kesere mene sheria badezi pona ya difana na yeme nsamba batela molimo na ye bon bato nyonso ba créateur bazana bandako mikolo yo kilte zo kota te mais na travers ngai mosadi na nzambe na yadi na liboso etando ike na bino bokozwa mateya mbara moko lokola na memi bible te na sika na loba la bible déclare na solo ba la téléphone déclare comprenez mon émotion merci le lonaza na chaîne na biso comme na ngo ezali vérité universelle osomo que vérité zuzala que universelle français zubo makam français zubo moto mobimba po alinga mwasi fo akeni kaka na français ka et puis bato bazoya papa na biso bande kuteye te na français na kuteye te soko monike église na yo kito zoya na ngo zo empêcher longula bima nango kana ko kuchanger te po zulu bakenda changer ka ata bateye na français banda bateye yo zo mobali te kaka papi to changer vina yo bible zulu banini Moïse azoye bisabana Israël au buvandi ao farao atomboki o nyonso asala sport te a pratiquer moi likofi po farao asaki na mawote c'est da farao azana mawote zaba azoye bisa Moïse ke ba farao azamu tumope so Moïse ayebisi farao hotelemi na yo na kwe farao sale lokuto toki na yo te na luyenga ka bongo beta biso yuma na yo kak kizengi na yo no moni bible zulbani verset moko na zotanga frère moko ayembi nzamba pambula ayembi nzembo na yeka azoyemba ke chana nuboyi yo brose na yo te zokanga na batu na mutuka munoko solo mapeka solo chana nuboyi ngana fando bien est-ce que ayembi mabe ndo zumo na papa yembi makamo nzambe sana Abraham yo mona yango munoko na yo kubetisa yo et puis miko nazuye sabinoka nazana kanda banda balobike prière zato offrande na téléphone zuya te moto nyonso atinde mbongo otindi te na bengani yo na église ko na binote et puis ndenge na sana na ko kate pe miso ipenda tomboka na zo yebisa moto nyonso maladi yo bozumo na golo naka comme na ngo ezani comme na ngo pesa nanu komba coronavirus aza moto na yeba ye kala zana kore comme na yetsang chung de ku ya shink
aye mabe longi mabe liso evimba tala zolo munene soka bimeli yo prier ko kusile yo nga nazo bondele mutu mama moko aganga vidisa ye na kati mate nusu mona ke mutu azotelemela biso za ye wo alandinga tiao nini etindi ye epa ya mwasi andu zamba pambule yo oya zondi mama teyo zaluzana Belgique zamba mona vina yo zamba pambule mama Micheline mutembo ya papa Maître John bakende liboso batu nyonso bazana poto na mito batu bazana baba Kongo soko yebise zokende poto ko kufinga yope finga yope na Kongo sambwe batu bakomi ko banga poto lukula ekomi ndoki moko boy ka zambe nazo sale prier cette fois-ci muto kubenga ga papa ya kuteya na Italie nzambe akufa ta ukufa oya kubenga ga na France ambe moto etumba ye babenga ga ndaka kuteya na Lubumbashi na kai ba Kongo bandundu naka na ba village na biso nzambe vina nga poto ekoma te po malade yo za no pitié malade mo bimba ko ne visite ezo visiter na et puis na yebisi ba Congolais nyos bolungula nyos malade zali lia fufu na yo bien pondu bien ndenge gouverneur moko auti kulunga na masine yebisi bano bamela masanga so bamela masanga bazomela masanga mboka na bango ngolo wana vana yena yo telefone sonné na yambi na oy ko kuzala pedi mete ufrande yeta na yamba boy na yo mal moko papa wana zolo oui allô est-ce que on soit pasteur bonsoir pasteur c'est moi un gouverneur de Kinshasa André Kimbuta l'homme des 80. Je vous dis que tu es là, tu es un ami ici à Machangu quoi vie c'est quotidien à gagner le chaque jour à pétard à me au jana notamment mogila gila sinakani yebisa gouverneur à Sika batina yebiso ba stock pour un ceci à bout ozomon ke moto azo comprendre que malade ezali na yebite soko na ko katumte ina salma papa ya zana sima kamera ko mona yesana oze mille énergie nzamba nani oze sisa kombo mille énergie nzamba zulu nini vina yo kuzalaka ko seka ndozo seka bongo oluki sante no vina yo zozo taina yo nzamba pesa tai 36 kulukolia tala matama ndezo kota yo ezulu bana français je t'aime tu le sais je te porte dans mon cœur et mon cœur brûle d'amour pour toi pona kene na mwamba wangu mataye silia bo pambo ama nzamba pambo bino timu kolo makambo yuguse nazo senga nzambe ko mata deza nsusu abakisa tatu azana muladi yo ndo moneke batu bako nzamba nzambu wa bebi soto zo kufa pauvre biso be grise kukangama papa sa msozo alo papa nazuyo kama be na sa mtema poza na yabisa ikoko na yo akufa banda prier umbongo zuyete nzamba sunga baladi yo yesil nazo senga nzamba bo batu nyosu bazana kore ezala changchunga akufa bien po bango nde baluki makambo tokomi kusukula maboko atoza ananzala nzambe wa o kangami na nzala me maboko zosuko mozolia te nzambe wemba la mona na ce message batu nyoso bateka agena je suis la voix du peuple de tout le yakuza de ma vie de Kinshasa et bon Kinshasa comment je laisse Ezaki na 500 et maintenant ouais je m'en regrette na laisse message na gouvernement aide-nous les noirs priez pour nous toi na posa gene matata ta Congo bololo mata ko le kapondu ignorance c'est pas pareil agena bo monangolo bangi likaya tambe comme au sadam Zambé je m'applaudis bon soigneux parce que quand la minute mambo aussi là wana na pe sambote na Maître John papa na mi David Michel yambo ona ando lingi abedasu o solate greco beta manalukisao na ebiso abedasu beta mabe bando kabela ambongo na univers olomba soute cher
Eric Mandela. Bah gros bisous, Yann Mambo. Tu me paieras trop cher. Ouais. Juste selon mon boy, sans la monga, na vena, na zona mbama. Au moins faut un respect ba kula ba banal bosso. Na moi vena bo muteme kriti. Na muteme kriti bona koba na sima na mo gene mo sana roba atano. Mais tant on a vu chez tamola. Et tant mal na ba omini nyasa. Et omina se. Na moni vena posa na te mission na la ne ta o mina no pan e o ti boy ma mi sama la ma to yonali on a fish maman ma mèche à un pan ma mi sama ti no injanti ta o ti boy ma nyo ala ma na no e se mele la ni so na mo sai ya ba mi mutan nani bana mama yani na tali boy tona sanvi na leli ndo yo mona ke soki ngai na lobby yo Eminado ya ribinza lobby tala na émission mona bodingo zali mobali na ngala nika ina émission lolangolo fitaka na mondo ya théâtre to respecter bato babanda liboso na biso moto nyonso yo empolinga opération likofi soki na zozo manke bavie ngai moko na kolekala yo volonté na tv na yebisi yo pe na pingi yo oya na nini pala komema ngai so bene yekomi ya likofi na beti yo so yo ya wana bato oyebi souffrance nini bango basali po bakoma oyo bazali lelo sambali mbisa yo capritage marbondage tu me paieras cher dans les mêmes prières du monde entier moi na fingi bango bayebi français Ok, merci Eminado. Toi, quand tu as émission, tu as comme ça, tu sentir presque pour vendre que ça Eminado. Eminado, toi qui t'as manqué, l'heure où on a qui déconne, Herman, ma vidéo et Bimaki, et ça là qu'on a dit, le sous Aïda, moi na batamuké mais, bah Bimi si on compte, bah comme obligé, ça va vidéo à Bastar. Non, qui sont bandés longuement, Eminado. Et pas la mine artiste apparemment bon comme ba mi collé comme système à vidéo to mona ki vidéo Herman et Bimaki lelo to moni susu ndeko na Aïda vidéo e bimili susu moi lilobani no kokolo ba pona ba bien et ça là qu'on a ndenge nini pe ça là qu'on ndeni la romona na vidéo Herman o moni su ya Aïda po lobi pe to mona pe ya yo pe to romona ka minité c'est que ya yo pe zali yo zali nanu na motema Yozeli tata esika ebeti saka motoro donc là pendant le batrote ba vidéo ba vidéo ça ba vidéo mon vidéo faut ça vraiment vidéo binani ba filmer nani vidéo ya Aïda Bimi ya ndekono pe Herman e utaka obima et vidéo ya Aïda Bima qui so qui image ya mutu ko pesa ke pas président Bedaju vidéo on est vidéo on est tellement trop ya mutu ka wana ebisa yo ba famille ko ba wo inaida mama na kar vidéo na vidéo ande wona Herman Kasongo auto salaki pour anniversaire ya ndeko mo boza na Londres yango ba vidéo zo tuna ngwana te ba vidéo mitakala ya Herman lero mona ko nsaki ndeni mutu ko Herman na yebeli Herman Kasongo mbote na yo entelo bonga uza mtakala te wana olo ba po même mo changer bon là ba vidéo ne bima ki vraiment Herman Kasongo ba vidéo Bimaki na kati ya chambre hôtel na basi ni yo mona konte bon merci pour la parole mondo qui ça na biso ba ebindenga o changer ba makambo e ko za na pe bongo me biso dato limbisa e ko sa pe na conscience nete ko sa pe mutu moko boye atikela ke Herman Kasongo beteka ba chuki donc nga pe na encourager buzo ba wana te eza makambo ndeko tata zongela bulo na yebisa nga Eminado wa kulumbimbi ozombona toza ba artiste mais tous à moi différent. On a biso ba misu balaka ba humoriste. Je salue président Sobé roi du rire biso na ba prince du rire union se tourner là na simana yo président ça itoza wana. Ndeko na nga Herman na ko lobanya sala musana e bien na tala groupe na groupe Congo mamunyo sera dans les bons. Na wa téléphone lo baloba so ni na Aïda pe ngoni ba vitesse a mutu zo ya mukilera mutema mabe. Vitesse tango yaka mutu pe olinga casser vitesse na ye
na bisoka Aïda sala boulot na yo invité biyoka yoka boya bikenda kenda bisimba simba okoma peka mutu moto komi tandaka pona bato nyonso te mokile koma mabe mokili soko peli lelo ba mo lukelo greco bazo bossa na ke succès mususu eza nzambe nde asali po yo tombwama donc Aïda ba boulot no kitoko papa Liputa pourquoi pas DJ Nkela Nada Lianza nani mobiki sinalinga bino bandeko nanga Vetito papa Sundia tourner ensemble papa Ari nzange natanga lisu nani Pierre Ndom nalinga kabino ya trop ba star na biso Congo bozo pesa fierté libanda bazo banga bino je salue président du 15 au 15 producteur ya Kinshasa Brazzaville président du 15 na habité nini sou na répondre ba question to ningati ma Joyce merci pour la questions ou répondre na yo bien to côté déjà na deuxième rubrique émission na biso parle-nous de vous nos postes nos combo na yo place au Botama école to tikelo micro to côté na parle-nous de vous rubrique émission pesa biso combo o ba boteli yo pesa biso combo ya mama komba papa otanga wapi moi parcours à vie na wana makambo wa jibe obalwase zala l'aise simba micro vraiment solo na merci pour la parole. Ah ça c'est miko bobe ngai monsieur Corona Ali Amorino vedi mama mina do libinzo autrement dit likufa électrique na pesa pena mboka na bota mitonini na habité ouais merci pour la nyoso na bota na kate Kinshasa emina do libinza na mona kina bota mawa emina do komona mboka ezande somo faut après pour boki makombo loko akake kombo minado ya mboka eza buloki mbaya mokombo na buloki mbaya biso ta famille buloki mulongi mbaya donc tolonga déjà mbaya eza biso ba buloki nyos bana nchese bobeke na ando na bino kimbana subi pardon zambi pardon mbo kati konukila bateki nganga ba somba mobi na ndeni donc Enoch buloki mbaya wana komba mama eminado ya libinza ni subolingi mboka na biso ne kono na biso na loba na te boyebi na mizada ya libinza donc eminado boyebi na za libinza boyebi à part libinza bat boka mana za pe mutabandundu na pe mutabandundu kuna bandundu mboka mo benga so popo mabaka so mabanza popo kabaka biso to biso bana kitsasa to biso mna mboka te mbote na biso zana kuna babenga ngo abwe na bi VTP selo ni esila na bolingo ko boka ba na continuer ça no ba vecta vina tout na bota ba combien na 6 wana ma Joyce à vous parce que je sais. OK merci wana ba utolanda rubrique émission na biso eminado moi lilo ba kolobati poto comme na na suka émission moi bambote na bato basoutenir yo moi programme te bike anniversaire pesa ka mingité toya chacho mais na bosanika mo po na katika émission a bon vraiment tayo mo vraiment quadre bando na ba pero ba mero bana ba palais tout respecter ka 1 mètre mais na bolingo na habiter 1 mètre na mbeto tout ça matin na habiter vraiment so mambo konte ka 3 ça ba bolingo ba te kufa vraiment na sama vocal nze moni bino linga nze moni na habiter vraiment bota mo po linga nze moni maître John nze moni na imba na bolingo yesenga bolingo yesenga mwene ae Morino parce que moi zimbi ali misanga ponse mboko ma dimanche alia na ye paina yo denga mogote alia mama bana na ngai moto na memi paina yo moto melingi ye chacho ye bolingo ko ata ye na mona kyango alia mikolo sikonze mo changer ko milongo ala ninga tiao olani achiewe alia bolingo ekumbia ebaya alia mama ala nanga tiao ibi mo se bolingo na landa tiao lili tayewe mo pa futinyowe ya masuwe papa na morimwe abigisinga yi chacho olani achiewe li bolingo na ekumbia ebaya na ubo na bo mama ndambu
naboma mwa ndambu ayo noni nakabeli ye motema oke nango lifuta nanga mpe susi nini yanga boye nkona virise nkala mingi te ekosila nango evalama na koza boyambelanga nzembo yo mpona kona virise ezoboma kona ezoboma moi mbote moi rapide balobi Davina Davina Bosiki mama na da Mediavit motema ya Michel na bosanité bandeko nyonso balingaka Minado bambote na bino ya trop pourquoi pas babi bukumesa na biso ya kalamu papa Jiseka Dima bambote ya trop Jiseka Dima mama na papa animateur na boka ngolo trop na animateur ni na boka ba so ba kripa na ngai en vérité. Ok, bon, on va créer pas nous sommes déjà à la fin de cette émission. On dit que Bino Minado a clôturé à Sexakanda Sexara. Je dis merci à mon caméraman Osemine Énergie. Je dis merci à mon boss, Maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis bon, merci beaucoup à toi Rosie, hein, à Tambola Nanga, vraiment Zaiki Nanga. Je dis merci à Bino Sobolingaka, Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse candidate, ça Bino YouTube, les ali poubelle tête, biso à tout ça là, ça na biso, la vérité ça la toujours pendant ce Bino, ba gros bisous na ba copine Nanga Nyon sonalé Bino fort, hein, Ngaya Bino. Bino Minado clôturé à Sexa Bino Ningalini et Minado Sakana. Ouais, je salue Seven Day Bambote ya trop depuis na Mikili ya poto. Zete pema moto apema Nzamba musique. Zete pema moto apema Aza musique toyembela ye ozane ba polite ba mona biso te vraiment to sabe ba mama minene Kongo bazalaka moto akemba simba asimba kinini botonga na simbi kisi erbe inspiration za bozoete ya kushumla kutulevei mama kalaba mangondama ale mama fibondabo ile umeona serega ubote mwana na famille ile ubote mwana luna punu mwana mpitala biemi nina ngabatini tata mwana subima maboko subina saratenjem ememe oye zanga kamu ya famille ko ya visite za visiter banda nyonso so to lunya ya gombe za visiter kuna ya kata ya bat mutu nyonso amilala ge awubika yango oya milala te itaye ya ufatu minayemo na lubi batunyonso baza kutuna famenam pourquoi wana ya kone visite eza visiter eza uyana bandina to yiri wana en tout cas budimbi sana la luba wa pona clôturer ma moto na bino ouais ça lo baete million sur ndako na nana bana na to limate kongo bolo musaka kongo bolo tama nuna kongo bolo tolia kongo bolo na yebayo ouais na clôturer na mon numéro c'est plus de 143 code mboka na biso 89 36 15 887 89 36 15 887 nano viesh kande mama biso abota suza mbongo balango yininga ngana mosa zanga likwanza zanga nandeni mwasi zanga likwanza donc amite na msanze mona kamite na yemba oposa ba yembo pe Minado ba yembi merci pona ngai mina baki bino na mission na mukola lona baki mama Jos pona bino na zo clôturer mission na ngai na subi ni bal ba fina biso ba misu na Facebook opideka photo gangi wow nandeni simbala bomkoto kuta na pana mbeto za wow na mbeto bukani mwana boboti le kwa ambulance bodoze ba wa na bino na Facebook na notre sa relation monte on voit ya bino Minado so na nzamba zongi te na za ona pona bino na mission na ye baki bino na mokolo ya lelo bye goodbye.